Babana ko bimala wana pasteur bandakala. Gabi aya ko kuta pasteur na mwasi na ye afagan de li na metu na ye. O alala kana mwasi na ye. Akuti pasteur na ye. O azaki parrain aparena bango na libala. Ina tikiye pasteur akozwaye. Mesdames et messieurs, tant Gabi a commis qu'on s'emmêle na église na bango. Maman juge bon que non, faut n'appeler ça. Moi na oye pas ndeko Gabi fort comme azaye moko. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, à son épée ndeko Gabi yo ndenini. Ozala moi cité te nazala moi cité maman nazali na moi cité me simbite na zo ko moi cité na ko bala. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bakutani ayebisi pe mona nga moi si bakutani na Gabi balingani basali mariage religieux oyo bandeko baiki bameli basepeli feti kitoko pasteur aparena qui paye. Chers téléspectateurs, or que pasteur abimaka mona mwasi wana oyo ndeko Gabi abalaki histoire vraie et une source de la famille. Et ça, l'artiste musicien, artiste comédien, pardon, oyo, azan a été à malamouté la minute au solangana bino. Chers téléspectateurs, Neko Gabi a oti kabiso. Kalamingi te so qui va congolais, artiste comédien, bo sali intervention, t'ava boye la maman Denise. Fondation maman Denise ezaka te pour la kosunga bata maboke pour bazo ko mabino pa basi. Aïe, maman, vraiment, oui, bandit. Balobi, Kin France Télévision, n'est ma cam. Au site, moi, ils pèse à Marambo, car on avec le boss, le DG, Yannick, Orine. Tu pèse là, tu l'oba, mais oh, tout rondé. Tu bomine Marambo, mais tu gagnes ma solo. Donc, aux abeilles, tu as un film à bien, tu as une émission à bien. Kin France Télévision Nde Marambo chaîne moko ya kanda. Aïe. Balobi so to loba minti musala nde makamba. S'abonner massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle Oyo, Bourlanda Bisso, Nakati à Kin France Télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment parce que vous informez, vous savez que c'est notre souci majeur. On est là toujours pour vous informer. Tolingarato Pesabino information, il y a net clair. Merci. Ndenge Bopura Kin France Télévision pour la groupe d'information. Merci à fidélité et confiance. Boza tellement ébélé. Bota Rabiso Nakati Kin France Télévision. Boza na France, Italie, Bozali na Belgique, la Nouvelle-Zélande. Bozali na foot d'ici, Boza na Angola, Bozali partout na Gabon, Bozali na Kolwezi, Boza na Lubumbashi. Bota Rabiso a Nakati foot du Sud. Nous sommes ici à la foot du Sud, c'est le vôtre. Yannick Wenge Bengaï Moto Oyo Atonda. Nakati na Kibonzambe, mesdames et messieurs, ils ont balali bosso, okuta na vidéo na biso soki abonné moka koti, soki ata libonné moko koti, la chaîne na biso tout ça la fête lokola moto abongo li motema ya mbinzambe sika, fête na lola ezala biso tout ça la fête wana tango bozali ko s'abonner et ça la biso malamu mingi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui tokobeta lisolo. Tokobeta lisolo ndeko na biso Gabi kiwaka azali kokufa. Nandaku, mesdames et messieurs, tokosolango na kati ya émission oyo. Lisolo la brune, baza ebele. Balabrine o bazo boma mibali. Baza tellement ebele, mesdames et messieurs. Yango tokosolango parce que babengi biso batindeli biso vidéo, batindeli biso ba photo. Ndenge ndeko na biso Gabi Kiwaka, artiste comédien, aza entre la vie et la mort, paralysé, beta ya kota palin, pour na makamamona ki na mwasi na ye. Papa na biso Gabi Kiwaka, l'artiste comédien, ye pe aza na la brine nandaku, amoni makambu,
oyo lelo ekotisa ndaku lelo ndenge tokundi Janifa ya lobiso pe tokebi pete yepe tokokunda ye parce que na oazo mona na minute yo eza mwa pasi en direct ya Belgique batinel biso ba lobito megampe ko lobelango parce que artiste aza na danger artiste azo kufa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'isolo ya ndeko na biso Gabi Kiwaka eza pasi mingi eza pasi komona ndeko wana ndenga azo souffrir bongo a souffrir pona tokoloba auteur ya souffrance na eza église. Chers téléspectateurs, ndeko na biso Gabi Kiwaka eza mwasi abengisa na poto te abanda ko sala théâtre na groupe évangélique dans aki aza master ya autozonga Devos Musoba basa groupe moko basala ba théâtre moko Devos auti kozongisa corps auti kozonga na corps ya Jani na Kinshasa ba artiste musicien ole boya bochela so ba kelele na télévision donc nalobaki na yaya na salaki ya Jani ndeko na biso Gabi azodaye ndeko Gabi akota paralysé na ndaku azokufa boluka boyeba place azalaka boluka numéro na ye ya mwasi bobenga bolongola ye pa la brine wana oyo aza na ye parce que la brine wana mpe koboma ye même histoire tobeti na matanga ya Jani yango mpe eza en téléchargement mpo tobeta na matanga ya Gabi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ndeko na biso Gabi asali crise et sa deuxième voix. Chers téléspectateurs, Gabi, tant à Cape Belgique, à la Belgique, moi c'est à Liboso et Simbite, à côté de l'église Moko, dans tant à Combo et à l'église Wanate. Mesdames et messieurs, nakati ya l'église Wana, maman pasteur, car naka maman pasteur, petit moko azalaka wana, sœur moko bonne azalaka, mon pe frère moko aye. Maman pasteur comme il peut mobali na ye. Papa lingi ba basi ya mike mo trop. Mosali na Nzambe alingi ko zwa trop même. Na moni mona mwasi wa ye oyo. So ina tikiye pasteur akozwa ye. Mesdames et messieurs, tango Gabi a komi ko sambela na église na bango. Maman juge bon que non, faut na pesa mwana oye pa ndeko Gabi fort comme azaye moko. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à son épée ndeko Gabi yo ndenini. Ozala mwasi tete nazala mwasi te maman nazaki na mwasi mo mesimbite nazo kwa mwasi na ko bala. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bakutani ayebisi pe mwana nga mwasi bakutani na Gabi balingani basali mariage religieux oyo bandeko bayaki bameli basepeli. Feti kitoko pasteur apparena qui paye. Chers téléspectateurs, or que pasteur abimarana mwana mwasi wana oyo ndeko Gabi abalaki. Histoire vraie et outi na source ya famille. Et outi na zo information na carte église, na zo information na ndeko moko ya Gabi. Az artiste moko biso ngana talaye na ba groupe évangéliste bazaki bato belé ceux qui ya bosanité ba no sala ba théâtre bonga kitoko ba Marie-Hélène bato belé ba sala ba théâtre ya kitoko. Or que pasteur abimarana mwana wana déjà avant mama boulé que moi si oyo de na mona ni na yebeli mobali nanga akope ko beta so awa récupérer pepecho ba ko beta na se tikana kabaye pour ko sauver honneur ya mobali nanga pour ko sauver libala nanga. Chers téléspectateurs, maman zu apesi Gabi. Or que baba na ko bimana wana pasteur bandakala Gabi aya kokuta pasteur na mwasi na ye afagan de li na mbetu na ye
o alala kana mwasi na ye akuti pasteur na ye o azaki parrain apparaît na bango na libala artiste comédien o bozomona aza entre la vie ou la mort asala crise koya mutauti musala ayeboye ayokuta pasteur na ye bobika misala nde ezalaka okenda musala mère ayebi kozonga à 17h mère ayebi kozonga à 17h or que ezalaki te ya musala te Gabriel bité na beta non tout parce que na yibe ba rumeur que passe à zone ndako no trop passe à zone ndako no trop passe à zone ndako no trop na beta Gabriel beti abi que non moi musala ko songa ta moi 2 jours parce que misala bobo moi c'est à sepeli. Et comme il y a pourquoi tu as fait comme Congo pasta yi. Mesdames et messieurs, comme moi, tant on a banné qu'on a sali vidéo la biba la brine baza belé. Na habité basanga poto, eza posa nzoto et sala rabino to zakanini. Basi ya poto, ezala posa ya nzoto to zanini. Lelo boutique bo pemi sa moi bakinois pour avoir une vidéo mi takala na bino ko bima boko pe mi sa mo ba kino parce que zaki mbangu mwana moso za kana poto mo salibala mbangu kisasa ba chauffeur ezanini mukusa ezalaka bino na se ya makolo to nini basi ya poto bo sala ndenge nini top poto ekobisa basi ya ba congolais po sa nzoto lokola na ebité sur la nini. Bon, excusez-moi pour le terme, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mbalamoko pasteur aye bolingo bandi. Et na retour, Gabi Bespo sali habité na zonga. Ndiko na biso kiwaka azongi akuti pasteur bolumbu na mwasi na ye. Et combien de cas on a automoni, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Bakawana tomoni yango trop. Alors bino ba artiste comédien oyo misu bozu mbonga da choisi matata pesi kamamba jani bozolo ngo ba biye mbangu bozonga boke Kinshasa misu akenda Congo poto na komona zonga na Kisasa te bo profiter bozonga Kisasa bo lakisa bino ne bo lakisa biso ne bo lelaka ok mbongo wana fale bo pesa yango bana ya jani tiki bana belé. Bo profiter bo somela ngo ba billet bo zonga bo akolakisa biso ba bilamba bino bolati bo ataka na poto bo lakisa biso ke bino bo uta poto bo ya bozo bana batu surtout la richesse na ans oza ndenge na bango après matanga awatala en pleine matanga totanda ba jeune fille ce qui matanga sili a récupérer que nous oh non si ça nous oh non si ça na aroza basi ata 8 la journée moko kana matanga ndele ka ilobi na yebi bango ans na yebi la richesse na yebi azamu to musika te awatala nga yebi olie mbongo wana bo sangisa yango mesdames et messieurs bo pesa yango bana ya jani bino boye yango na délégation na bino bouti poto c'est bien bon mais boye baké et un artiste musicien artiste comédien pardon oyo azana été à malamuté na minute to solanga na bino. Chers téléspectateurs, Neko Gabi aoti kabiso kala mingi te soki ba congolais ba artiste comédien bo sali intervention avant boye la maman Denise fondation maman Denise ezaka te pour la kosunga bata maboke o bazo bo mabino pa basi tozana na Congo ba école muso ezana ba bante bana ba otanga la ba condition malamu te batu ba souffrir biloko olie ezate pas ezana Kinshasa. Mesdames et messieurs, kolia pa batu ke na quartier mota ba Kingasa ni asuka koma ba mikondo na suka wana ba mikondo ya suka ba mikonga ya kati o comprendre batu bazo souffrir. Alors mbongo wana ezaka te soki artiste akufi bino bo profiter maman Denise misi mbongo pobo ya kolatela yango bosa soki nini lelo to
solo biso di artiste moko akufi to monde botangi ko maman Denise maman biso to wa sala émission contre ngo maman Denise ko bimisa mbongo te maman Denise ko bimisa mbongo te to ko sala ngo contre campagne parce que ya ndeko Jani biso to wa fait bami bato to senga maman Denise sunga artiste comme yaza mukanata ko kufa lokola nyama ba okunda lokola nyama to apoza ba kunde honneur. Alors maman Denise a bimisi mbongo mais mbongo wana paraît-il na famille est commis à malunga te artiste basali nango feti artiste basali nango feti après matanga donc matanga bakundika bo feti bandi feti kuto zaki avant matanga eza bango ba sa feti kozwaka bana bato mike ya Kinshasa wana bana ba matanga wana mike kozwaka Mesdames et messieurs, bato maboke botele mangonga ya kotele mango ndeko Gabi akokufa. Ndeko Gabi la brune wana asali choc ya makasi la brune wana ya ndeko ya Gabi wana abimi akuti ya fanga de lina parfois pe gana ni Janifa akuta pe bongo akuti ta msula brune afi wana parfois pe za bongo yango ka onde ko na biso Gabi azo vivre na minicho bande ko artiste ko mende bo telema bo luka bo ba place afana bo longo bo bengisa ta na Kinshasa aya batala talaye bo usok bo kene bo longo le na ndako wala bo kene hôpital mo bo paralysé libanda esila kanango je sais pas toi na Kinshasa ezarmo kokoso mais libanda nesi awa na Afrique du Sud paralysé ba traiter ango au moins bato ba ba paralysé pe au moins bo kamwe o yoza na paralysé azotambo normal. C'est pas trop tard, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. D'artistes comédiens, bo sangana, bo kende kuna, bo longoye place azali. Bo longoye place azali, bo kende na hôpital, bo traité, papa normal. Pour avant, to boy, bo la maman Olive, maman Denise Niageru, tala kotoyo, artiste, to mon a valeur, ya artiste tanga okufa. Tala Jani. Jani azaki ko souffrir, ba ko benga na ndako, to mon a yo a valeur na été. Choisi ma date après ça imbongo te 10 000 euros après ça quitter azo souffrir tolu kambongo bimsa mukanda na Congo famille boye bana koto to mona quitter akufi ba mbongo bimi choisi bimisi 10 000 euros koto maman Denise bimisi mbongo oleye a vivre na mbongo wana batu mususu nde ba lembongo wana batu mususu ba sepeline na mbongo wana or ke mbongo wana tango azalaki na bomoi ekoka kosunga ye pe azongi peta Kinshasa abandi business mususu ndeko Gabi ba artiste comédien bo sala eloko mo pona ye bino bana basi bozo bomisaka mibali bandeko na biso ba congolais bozo bomaka bandeko na biso ba artiste likolo ya posa nzoto likolo ya kindumba nzamba ofuta bino posa nzoto tellement l'équipe bino basi ya poto boba la belle alliance la latissue alliance boy desinga bale la latissa maman Pierrette la latisi yo alliance pe ndimi ko découcher na pasteur ya église na bino bozo bomisa bandeko ba congolais bozo bomisa ndeko na biso mibali pona ba posa nzoto bozalango mampuya bokuma bata mampuya bokuma bandumba a évité congolais soki nini congolais ni na Kinshasa to bi ba fi bazaki moi fi mambo epo bimana ezaka pe moi passe pas ndumba bezaka moi passe ba Kinshasa wana to tika ngo bongo mena ki bo bimika libanda mboka bokomi facile bokomi posa nzoto bokomi na ba pasteur pays na ba pasteur Kinshasa pasteur sérieux pasteur asoka katisika bimika kongona pasteur combien pidique pasteur ko bima zota la te que non sero déjà frère morabalier déjà ce que ton no bima go tikate ozolande po bomisa mobala batu en tout cas la betimbela pande ko ba kende ko na biso azan état moko ya passe état malungati état moko ya souffrance azokufa azotika biso bandeko ba artiste comme na botelé ngonga telema yango bosala bémission bosala la vidéo ba live bosala la bato wana tango muta kufi bosala ba live na bino boko sambongo c'est le moment de sala live pour ndeko na biso Gabi Kiwaka
où il y a ça paralysé à kuta moi c'est la fragante de lit à kuta la brine nae dans la fragante de lit azana ndako zo ke na okufa bino ba artiste comme ne batama boki c'est le moment tellement besoin solution pour de kona bino azala malamu abika comme normal avant que bo no bela biso na télévision maman Denis maman Olive maman nini. Chers téléspectateurs bandi ko ba comédien botelema pour ndeko na bino azokata motema abetimbela oyo bo jijenga itaki pour na titre toni je m'en fous mais la ligne message oyo e comment partout place bozali bo ba ke artiste comédien za la bride moko zo bomaye eza la bride moko alinga kotisa artiste comédien musuna mabele yango na titre quelque chose mo bo pour na titre je m'en fous de ça mais message zanga eza et pour ça nga message le cas bo ba ke artiste comédien zo ke na okufa le bali na magana pasteur azaki parrain na bango moi si a passé m'dapesa moi si wana na yebi que moi si a passé apesa moi si po parfois bi mobali na ye ba passer a poto ba mbawiste soka ser mo kazoya mo talo bien moi ni mo mabonza be acheli misu ba pasteur nini na bino pour ça la bino za nini ba pasteur bozo exception soni ba pasteur bozo nzambe soni ba pasteur pour ça ba pasteur be skubo comment ba escroc libanda bakanga bino na basi ya batu bakanga bino na bana ya batu ba pasteur combien d'églises en foot d'ici là ekufi parce que pasteur abimarana na mwasi ya mundimi pasteur abimarana mwana ya mundimi pasteur abimarana ba sœur l'église bokisi comme nzambe soni bino bo benga tant de la fait ya rapide parce que bino bato yo bozali ko fali bo peuple ka nzambe bo de peuple ya diable bino bo de peuple ka nzambe bo peuple ya diable makambo bino bo sala ba pasteur ba kumela masanga ba pasteur na ba hotel air nyonso ba pasteur na basi ya ndumba ba pasteur na bana batu ya mike ko diverger ka bana batu boye na séparation na ba famille ya batu ba pasteur nzamba ko juger bino nzambe a juger bino yo pasteur otala ngai obimaka na serment na église bino yo pasteur otala obimaka na mwasi ya frère moko ya église na yo nzamba ko beta o fimbu yo ba pasteur mo ba bomaki na masasi ya malgré vérité za quitté ba to boma pasteur moko na foot dit awa 21h atiki mwasi na mwasi mo quelque part ba to ti ba sengi mutuka a résister ba beta masasi ya miso alikangu wana to bomba bio soute ya pasteur bo lekisi tala nenge pasteur azo boma artiste et comédien azana ndako na cas grave paralysé nando lingaje no na fort il façon na mondo sala théâtre ngai bande ko que patenga fort il va no jouer lokola surtout quand je pense mon ba jouer ku fara bo bima non oui bako ndeko gabi ki waka pesmo wa bima a bima cimetière a ta mingi mano jouer na divorce musoba c'est un artiste. Alors, tu as un au téléma pour sauver artiste, pour sauver ami artiste. Avant tout, là, tu as veste, tu as noir, tu net, tu as noir, pour la télévision. Tu as semblant le rôle qu'on lobaté dans la télévision, ou qu'on loba. Elle est jolie. Papa, ça, tu la mise, tu la matouille, tu kanga. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, sur vidéo, moi, paralo, c'est quoi, Suzanne? Pakaolu motema mabe pakalo ezande ta koloba pona ndeko no artiste avant ya matanga ba tuno zo boude batu na mo évidemment ba tuna question asa ko boude le kane na télévision loba keza ndeko mabiso artiste komene bo o yazo kufa gande wabso gabi yo sala fier yo zo ka Suzanne di woza liwa mutu nyostu mettons ma tunio question li ba nengo répondre. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tout comme na souka émission na biso bozaki tellement ébélé, botala biso na kati ya émission na biso oyo vérité plus o wabino Yannick Wenge motona ki bonzambe ndeko na bino Yannick Wenge na zakana songa ba ki boza tellement ébélé botala biso na se on a commis s'abonner cliquez en haut topé mon bateau azana en pays anglophone ba comment subscribe
cliquer place wana bango misa to bima so cliquer yango en tout cas la vidéo musu to sala okozwa yango mobimba ya sans problème. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ngai plaisir ezaki yoyeba ki bozaki tellement ebele botala biso na kati ya Kin France Télévision, bo s'abonner, bo partager, bo aimer, partager vidéo qui est partout. Ba yo kwa ke de ko biso entre la vie et la mort. Mesdames et messieurs, Kimia Evanda Omabota Mabino. Aïe, maman, vraiment, oui, bandit. Balobi, Kin France Télévision, n'est ma cam. Au site, moi, ils ont payé Marambo car avec le poste, le DG, Yannick Orende. Tu pèses là, tu l'oba, mais oh, tout rondé. Tu bomines Marambo, mais tu gagnes ma solo. Donc, aux abeilles, tu as un film à bien, tu as une émission à bien. Raquez en pension. Kin France Télévision, n'est Marambo. Chaîne Moya Kanda. Aïe. Balobi, tu as un minte. Tu salande ma cam. S'abonner massivement à la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Béton. Tu s'abonner kuna boyoka masolo puis à politique, masolo à Congo, masolo nenge Congo zonge pas ba congolais.